Voilà, chers internautes, merci, bonjour, bonsoir. Toujours Mbandeko Bogis Bompema. Ouazali, il n'est plus à présenter dans Tindika TV, c'est un habitué à participer à tout moment. Toujours sur un temps, en démarrant pour les canaux Tindika, pour partager Makanisinaye na Biso Oyo Tolandaka Tindika télévision. Voilà, Lelo, les alliés solo, bongo ya Kokoma, ya Félix Tshisekedi na RDC, topé, mariage, UNC, UDPS. Sans plus tarder, toujours Ndeko Bogis Bompema. Ndeko Bogis, bonjour, bonsoir. Bonjour, la batutu bazolanda biso, bonsoir, la bazolanda biso la pokwa. Donc, bamote pe ba bonjour mingi na yo Ndeko Papika mwasi, oyo zangisa ngai te chaque fois na nzela tindika mokili mobimba et landanga yeza chaîne munene oyo ndimama partout oyo ezwaka information na source oyo eza na tendance te et puis oza paparazzi okendaka ti bisika babwaki lacrymogène babeti masasi ndenge esalamaka na bamboka eza na baguerre ni Congo mpe eza mboka eza na guerre ndenge yo ozali wana ndenge moko kala basoda oyo baza na baafghanistan baza na bamédia oyo eza na baafghanistan na bairaq na basyrie donc oza na même risque. Vraiment, Nzambe azala na yo makila Yesu ebomba yo Saint-Esprit dans le contrôle na yo. Voilà, merci Boris Bompema. Sans plus tarder, Libala, premièrement, mariage, après échec, il y a Genève, tout le monde mbala moko makamekiti en Afrique, et comme na Kenya, Nairobi précisément, tout le monde que Libala Moussou et Salami, INC, MLC. Analyse nini Ndeko Boris Bompema au sein de Libala. Ya liboso d'abord na remercier grand Dieu à mettre ya batampe ba circonstances tolala ki bibembe ala musibiso na mawanaye toza dinte ya kotele malelo liboso na ye kasi pona mawa pe bolingo na ende aponinga na yo na mokili mobimba parmi ba vivant po ya kufaki pona biso tozala mokili te kasi tozala mitu alors nous sommes plus que vainqueurs. Nzala nengwana na mboka nzela ezate misala ezate 80 millions d'habitants et vivre kana mendicité chômage 95% classe éducation aboma hôpitaux soins médicaux ezate mboka omona un licencié muto atangi azotekisa makina coin afin na cabine téléphonique azok batondi si ba charger quelle sorte ya vie. Quelle sorte ya vie yango omoni ke to pamboli nzambe po to yebi nyonso to ane zalika moment o mboka ezo traverser pour la conformer biso mais je crois qu'il y a Dieu vivant à réagir. Merci na rejoindre question na yo kumisama Jésus-Christ kumisama roi des rois kumisama l'ancien du jour kumisama nzambe o aleki nyonso tout. Donc eloko ya makasi na lingo yeba ke pona mariage ya INC na UDPS eza politique ngai normalement na soutenaka démarche ya Vital Kamerhe to yebi donc na soutenaka yete même naza on a changé avis na ngate parce que mutu aza na ba ndenge na ye naza Tshisekediste na soutenaka UDPS na soutenaka président Félix na ba soutenir papa Tshisekedi mais na côté on a toza na notre baga divergence mais ngolo bateke soki to na divergence na longwe Tshisekediste to na soutenu sous IDPS non donc est-il que ezali important au batu faut ba retenir IDPS ali parti politique eza plateforme ya Congo mobimba eza parti eza na 36 ans ou 38 ans ya lit o ebundeli mboka na bosolo na ndenge nyonso donc basali alliance mais notre baka la politique ezali domaine moko possible ezali secteur mo domaine mo possible impossibilité na politique ezalaka te. Cela veut dire soki ya solo makambo ezalaki important ba mandela banga ba solo la te na mindele omoni ba mandela banga so na mindele te et puis soki négociation la politique ezate je crois lelo na kati Europe pays moko tingaki accepter Allemagne va accepter Allemagne as en Union européenne to l'ambassade allemande za na ba pays tout to za ba Belgique ba France tout pendant que biso tout ebi makamuni Hitler asala na Europe
Mamine Hitler a ça dans le monde. Donc, lelo, pourquoi tout le monde a couple franco-allemand, tout le monde a Merkel, tout le monde a Kena Sarkozy, tout le monde a Merkel, a François Hollande, lelo, tout le monde a Macron, lelo, Allemagne, ils ont pesé. Azan a poids à makasi, oyo ya liboso et soutenaka, Europe, Nambongo. Deuxième, ils ont France. Yango le monique, même bateau, basala ba guerre mondiale, bateau basala ba guerre mondiale, yokana. Donc, c'est ça, la politique. Politique, il y a une réalité belée. Ceux qui ont nation, c'est que les États-Unis comme force, pour Sangana Bambo, comme si 54 ou 50 États, si je ne trompe pas. Donc, les alliés partis politiques, ils ont la vision, Babundi, trop, ils ont besoin pour gouverner, pour là-bas, pour ce peuple congolais, pour les alliés partis, Oyo, batele melakango dans la communauté internationale parce que balingaka compromis balingi peuple a bénéficier de la richesse naie mboka comme état de droit. Vous imaginez que toza na mboka justice ezate toza na mboka bourgmestre ya commune ya Lemba comme nzambe ya Lemba, cela veut dire bourgmestre ya Matete comme nzambe ya Matete. Banda o bazana besoin pour l'avenir ya foot ya Congo baye ko beta match ya championnat moi ba beta ezate parce que 15 bibembeza na terrain. Mais il faut tomber jour pour mettre un match, jour oyo, tomber match, jour oyo, match et bembe kozalate. Pour ni beaucoup, mais ça soit $200, atteindre la onda ou la gouverneur ya ville à Kinshasa. Donc, quoi, c'est mboka faut justice, c'est ça là. Mboka za na justice te. Neni ba investisseur bakoya, investisseur, neni bakoya kotonga epa na biso. Neni bakozo ba société na ba na epa na biso. Neni to benga na chômage. Pour bien la biso mon étoile le na Congo au fandika na tongo robuka ba manga na ba Congo comme milliardaire. Non, il faut ba paya baya. Il faut une petite moyenne mboka temps me rappelle la petite moyenne entreprise. Où ils ont ba 2 3 4 personnes. Les entreprises foutent la taxe impôt. Dans les mboka où ils a pas ba industrie ya minene. Yango no moni que il faut justice ezala. Mboka tozala ngo yebi que loi ezate. Analyse na ngeza yango wana. Voilà, tomoni et Félix Tshisekedi avant azonga na Kinshasa akendeki na morgue kozwa bongo kotala papa na ye kozwa bongo pe mwalu pemba ndenge ezalaka mais sikoyo baye basalaki ba déclaration que Etienne Tshisekedi bakundai entre autres Roger Lumbala a confirmé na télé 50 que ye amona ndenge bakunda déjà Etienne Tshisekedi mais tout le monde Tshisekedi abimi na morgue yo kolo bani na maloba wana. Maintenant yebi bien que IDPS elle partout vivre na ba rimerte IDPS elle partout za lokho za na ba radar za na ba drone et mon la kana musika donc yebi que muta répondre ya zate parce que ba tout ba yebi que Roger Lumbala ezali Kabila eza M23 Roger Lumbala za assassin za sanguinaire aboma ba congolais baza bato bazo tambola lelo mais ba ke makamwele ko rattraper bango Néo eko rattraper bango lobi pe eko bebi sa vie na bango na bana na bango parce que nzamba za juste donc batma bosa na te pharaon bomaki bana nyonso tu ya mibali ya liboso mais oyebi ne pharaon sukaki Herode pe abomaki bana ya liboso ya mibali babota maki oyebi liwani na kufelaki donc nzamba za tellement juste azan nzambe ya bikamwa je ne crois pas soka lobi ke loko eza mabe yo muto komona ngo keza malamu so nzamba lobi ke loko eza mabe yeba ke loko eza mabe la Bible nous dit car le salaire du péché c'est la mort donc li futa ya masumu ezali liwa donc yeba ke ba Roger Lumbala tozala ba Mobutu aza wapi ali bongo azalaki na ba médecin ba docteur yo wana lelo azala toyebi position na ete soki aza na coma soki AVC est-ce azalaki hôpital ali bongo ezolobela bango yaza président ya Gabon mboka pe na ba pétrole ba bois ba makambo ebele est-ce que hôpital eza munguya kozongisa siko toyebi te tant mususu akotala kizengi tant mususu toyoka kufi tant mususu pe si akufa mindele bazala mystique bazoluka lelo ko organiser ba makambo nene ko ikozala po baloba tant mususu pe akufi on ne sait pas yango no moni ke nzamba zali do ba mende ba boshap ba kimbuta ba Obeminaku, ba Moïse Katumbi, ba Jean-Pierre Bemba, ba Mozito, tous ces malfaiteurs wana, ba voleurs wana nyoso tu, ba pilleurs nyoso tu ya Congo wana, yeba ke nzamba za juste. Dans makila ba Congolais o esopani na complicité na bango, na biloko mokili o bango ba kotika, yeba ke ko rattraper bango. Ata biso lelote, ata lobite bana na bango ba kobuka yango.
otuna kate bana Mobutu bazapi omona iteke ngo zanga komaki mwana musala ya Kabila kuna ozo imaginer lelo bakoma okoma Ngwanda asasi mabe tala misisa ya Ngwanda ne longi lokola nyoka lokola dragon mazala kana basoda bazo kengela lelo so tali mutu ya Ngwanda skeleta pamba ta mutu lokola ndoki pona nini mutema mabe nzamba zo futa bango donc ko futa bango nangana bandolo beke Félix akene kota l'accord avec Tshisekedi kozalo pemba non la Bible nous dit les morts sont morts akene kota la corps à papa ndenge ezalaka na sens que papa zalaki mobundeli ya munene mboka ake kota la ye parce que ça fait longtemps nanu bakunda ete ake kota la ye parce que muto akufi aebite makambo ezoleka muto aza vivant aebika kokufa mais muto akufi aebite kakufa pour edusala lisusu te Félix aza chrétien pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur akendaka na baéglise bato azobondela mpo na ye nzambe wana ya mawa akokitisa bénédiction akokitisa mawa omoni te ke lelo ne toloba nobo na moma oyo Kinshasa eza na kao internet banda jour Félix ayaki ti lelo internet na poto eza kokanga bato baoloba lisusu te mpo okoloba nini c'est ça voilà. Retour naie ezalaki inquiétant hein, parce que Batumingi babaki il faut démonstration de force et comment qui retour moko comparatif voulais-je dire na retour il y a Martin Fayulu et les autres na ekiri na bango ya Lamuka alors mingi bandimaki teke ekozalama ndenge esalamaki parce que inquiétude ezalaki internationale alors tango yo omoni sikoyo retour wana triomphante yo okanisaki ekozala ndenge esalamaki ou bien epodaki surpris comme les autres. Bogis, à vous la parole. Non, ndeko papika mwasi merci à toi nazalaki surpris te tozali bana ya Congo tobotami na Congo tokoli na Congo toyebi Congo très bien biso tokola na Congo premier leader ya mboka na époque na biso yali Mobutu deuxième leader Papa Wemba troisième leader ya mboka Edingwe moto na ngenge wana histoire bato baza ba congolais bayebi après na bakati Papa Tshisekedi ayeko bakisama comme quatrième leader Papa Tshisekedi de son vivant atambola te nazana 4 semaines 2 mois na kadre ya kamwanga na kananga azonga bakananga na compte moko politique bazongisi comme politicien baempêcher na capitale Mobutu azongisa Laurent Désiré Kabila pe azongisa mais parcours na yeno surtout politique est passé na Kinshasa donc Kinshasa la li fief na ya liboso par rapport ya origine na ye ki aza mutu ya Kasai omoni donc afandi ti akomi mukolo bongo zo akomi koko akono kota koko na Kinshasa na limete wana batu tu bamoni makambo asali batu tu bamoni nguya na ye ndenge nzambe utiliser donc pour kolia IDPS bolia IDPS kutu na ba province mususu bokolia bango na ville ya Kinshasa te on est fief na bango et puis na ndenga mabete combat o IDPS abunda même lelo mutema mabe ya ba congolais ezali to ba injustice ba mususu mais nzambe aganisaka bango na makambo ebele ata omoni IDPS neni omona libino tibala na ko boto na bango siège mais salamate mta premier ministre mais IDPS a gagné la justice makambo nzambe parce que IDPS aza mutu moko na te na gouvernement ya Kabila po aza pour oazo contre la IDPS mais to ba na justice kana justice na bango moko yekutu premier ministre mais IDPS a gagné. Cela veut dire IDPS wana bato baosaka nango bato ebele bakufi babrila bato baza na baprison bato ebele bavile bango ebebi donc cela veut dire eza facile te ya kolia IDPS mpona kolia IDPS ifo lia batisekediste nyonso na monde et puis ifo lia mpe bato nyonso tu oyo balingaka justice oyo balingaka logique c'est ça yango wana omoni ke nayebaki ke kosala mabongo malgré mbula ebetaki nazalaki trop sûr parce que na butu nango nasololaki na Nixon nasololaki na fils mukoko donc tosololaki masolo na bango na butu donc nazalaki trop sûr ke kozala bongo parce que IDPS mpona IDPS eza eloko ya kokamwa te mpona Martin Fayulu eza lokola neti mwasi abotaka te aboti
moi batundamba ya kotala c'est bon mais pour la IDPS c'est loko asikate papa Tshisekedi a sala ba démonstration ya ndenge wana ya makasi kobosana te dernièrement président Félix abetaki discours na njili omonaki ba drapeau ezate batu omonaki démonstration ya force yemoko mais omonaki ensemble asalaki avec 450 partis politiques terrain pétondité donc cela veut dire batu tout bayebi ke jeté. Donc, Félix Tshisekedi est le leader le plus populaire, il y a RDC, il y a toute tendance confondue, il y a politique, il y a à côté à Kabila, à côté il y a opposition, avec Kabila la population, avec opposition sur la population, avec Jean-Pierre Bemba la population, avec Moïse Katumbi la population. Parce que Bitumba, Félix Abunda, Moïse Katumbi na Abunda, en seconde, Jean-Pierre Bemba na Abunda, en seconde, Kabila na Abunda, on a gagné Félix Ndengeni. On gagne Félix Nini. Et puis Martin Fayulu a dit moi na IDPS. Au moins malgré tout les lots, a sali choix na ye na bon ke na makambo belé ya ye, malgré tout a sali choix na ye madame mwana na côté IDPS aneti fils Mukoko, aneti Nixon, aneti Bogis, aneti Bruno Bula. Il faut boyer ba IDPS ya partir au sakana na ngote. Donc pour la IDPS ça extraté tout le monde plein. Objectif ultime ya IDPS ezali que tous va pouvoir tokoyi ko kamwa ba plainte bato ona lo bako IDPS mbule beti baza ebele basala kyango awa menzamba confondre ba lelo ba émission ba wonyo surtout muto zo kokolo bazate ezaka Félix a réussi mais ba TV a mindele ebisi ba plus de 2 millions 3 millions ya population congolaise et bimaki. Donc, tout monique, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Pour commenter pour la plainte, pendant que Bandeko la biso belé bakoufa qui joue Félix Ayaki dans la province, dans la banzala, dans la manque de médicaments, dans la souffrance, dans la belé andenge na ndenge. Pour commenter la plainte. Souci na biso peuple wana bimaki, ne ba bimaki pe na ba province mususu sans Félix akoma. Na Bambujimbai, na Bakananga, na Bakisangani, na Nord Sud Kivu, na Bakatanga, bakene aéroport ko yamba Félix par esprit. Peuple wana aza mobiliser lelo atelema ba voter numéro 20, bas à la vigilance jour ya nani, bas à la vigilance jour ya élection le 23 pour na ko confondre ba tentative nyon surtout ya la communauté internationale na ya Joseph Kabila na bananga. OK. Donc pour na ko il y a une priorité parce que IDPS c'est la partie populaire. Il y a RDC, il y a Congolais Nyonso. Bada est belé la porte pour la kanda pour la IDPS. Donc la partie on t'a bougé. Ce n'est pas pour rien au Kake. Etienne Tshisekedi, opposant historique, il a gagné na litini. Parce que tu as voté par candidat par rapport à bilan. Il faut gagner Tshisekedi na bateau belé pour que salini Nikolekaye. Il faut gagner Félix na bateau belé so salini Nikolekaye. Au moment où que Jean-Pierre Bemba alobak balobi ki baza na poids politique mais jour ba invalidé ata mutu moko ta bima na côté nae ata fourmi moko ta bima ata ndika pa mamutabeta te a 5 villes mortes ata mutu moko ta bimi parce que la poids politique moko te. Donc c'est ça. Voilà, la liga yeba avant la poser une question sur élection ce qu'on vous montre ndenge nini na ina participation na yo en tant qu'artiste aussi, on a combattant, vous avez artiste et musicien. Nous déjà, déjà, son Alain Pela. Yo, on voit qu'il y a côté pour la campagne à Fachi. Bogis Bompé, Matamu, il y a pour salir le studio. Donc, ton matato kita, il y a un hockey, Nazali Tshisekedi, c'est Nazo se battre. Déjà je crois na kobimisa bilo momi balé kala mingité oyoka ngotota kana nzambe kende kala mingita itkalo mikolo botangi quoi c'est ça. OK sikoyo boni moni mariage ya Félix Tshisekedi na ndeko Vital Kamerhe. Donc question na ngai ezali relative na réussite na ba élection yo moni boni donc ba gagner élection ce qui élection mo ezali crédible et apaisée sans tricherie. Baleki déjà, c'est non yo. Merci Baleki déjà. Kamerhe aza na bato ebele na Kinshasa na Est, photo za ba réaliste. Mabe na biso to ngolo ba vérité te to ba réaliste. IDPS ali parti o ezali implanté partout na Congo RDC. Siko ne tozali awa to za la clair.
bon gagner bango ndeni so toke na élection fula batwane ye bazala na Kinshasa Martin Fayulu pakitaki basala ke ba publicité Jean-Pierre Bemba azana deux chaînes la télévision azana Canal Kin azana CCTV IDPS azana TVT koyebi yango très bien ana TVT mais bon bana ba TV mais batatu ba yaki ndengeni batatu ba yaki ndengeni so élection toke na irne élection pene sami ya solo Félix a gagné non ki batu musu bazolo ba trop omoni neni Félix asali akona na caméra a texte mboka soyons réalistes totika ba comédie mais Martin Fayulu aloba nini Martin Fayulu aloba ke yene ngazali wana to matato kita place soki caméra ya rassemblement ye alongwe je crois ye bien kamwasi allez-y ba question ya ngai voilà naso yebi ke Martin Fayulu aloba ke soki caméra ya rassemblement ye alongwe mais caméra kenda ki Genève fona alongwa kite toboy hypocrisie na marche basala ki basimbana na ba caméra poni ka mona caméra longwa ki na marche poni ni ya kite pour le bain na rassemblement so caméra ya longwe toboy hypocrisie wana mais tant ba caméra ba retirer signature Martin Fayulu ba te ke Félix zonga bona ba ki bozonga ba obino la caméra donc na besoin ba voix na na rassemblement boyaki avec politique wana ya mboka dans le contre-temps un politicien il faut faire attention il y a que ça là discours monsieur c'est pour rattraper yo on comprendre dans un cas na besoin ba voix na mazali na besoin unité ta ba se retirer nous boyebi que l'équipe a la popularité boza na deux poids lourds Bemba na Katumbi yango na ko boyebi ya libongo alors poni bolanda bango yango no monike makambo ya ba fo idole nezo kam nenga pena zoka Jean-Pierre Bemba komi ko senga ba sécuriser ye sur activité parce que sécurité zate un grand leader politique sécurité na ezali ya liboso base soit la popularité mboka ekobanga ye on comprendre un grand leader alobaka ma sécurité yo so bima prison osozo ngai pe Kinshasa mutabecho masasa zate batisekedi ba cercle bango na limiter chaque jour batela ba tante akimate azala kaka wana babundana na Kabila ka bongo malgré tout ça minduki te yazala maloba na mot d'ordre abusa toujours Kabila yango monique faut quelque part tout la réaliste yango monique quelque part ceux qui tout la réaliste était tout la réaliste était tout en contre-temps yango monique il faut toke bala ba leader wana oyebi bien que ne tozalaki awa oyebi bien que ne tozalaki awa mutaliboso alobaki makambu ya machine à voter mutaliboso alobaki machine à voter za F Bazaiba alobaki ke tokende élection avec machine ou sans machine toko gagner parce que Jean-Pierre Bemba aza populaire c'est F Bazaiba mutalobaki yango bako gagner na machine ou sans machine à voter parce que Jean-Pierre Bemba aza populaire tangu ba invalider Jean-Pierre Bemba ba komi ba anti machine mais c'est du n'importe quoi eza ba bêtise eza ba connerie on comprend yango lo monique un grand leader akoki kosenga ne Jean-Pierre Bemba oloba te ke aza na machine te aza boye te et puis Martin Fayulu ye azali candidat validé akomi sous ordre ya ba invalide kozanga base eza passe bango bakomi kotia eloi donc ilobi kyunga zoloba ke so Martin Fayulu a quelle élection na machine a cause financement moko ya biso te to considérer comme traître on doit comprendre yango monique ezali pasi eza pe mawa ke to mona na niveau wana ye muto azalaki invalide apesi 100,000 na ye na mutoki na ye na ndenge na ye moko alelelo soka komi na difficulté parce que azala besoin bango batia epoa ye aza na base te yo mutu obunda komba na yo na Kinshasa o Bemba o Katumbi yo zo ba risque ya masasi o Katumbi akuta na ngote o Jean-Pierre Bemba akuta na ngote mais lelo bango bakomi ko tia loi okomi prisonnier soki élection est passé comme président oza obligé dans 2 ans il faut obandela osala référendum et disons o modifier constitution pour bango bazonga na G c'est du n'importe quoi. Parce au Congo, la télévision a bloqué le Jean-Pierre Bemba, la Katumbi. Il y a pas bêtise. Ok. Donc, c'est ça quoi. Avant dernière question, on a tout na yo boye.
ndeko Bogis Bompema oki babalobi ke plein ya Félix c'est vrai il peut se vertige balobi ke Kinshasa n'est pas le Congo oki ngote mais voilà surtout ce n'est pas un problème baza libre toi ba démocrate il faut tous la tolérant ata makambo biso tozoloba bango pe bazala eza démocratie nous sommes libre na ko s'engager na ba lit na ba makambo nengona te parce que misu ya bato eza ya kokufa te matoi ya bato eza ya kokufa te bato tu bamonaki Martin Fayulu jour bayaki azali na obstacle moko te mbula ebetaki te mais il dépêche au moins bato bamoni ke mbula ebeti mbula daso ebeti pa na biso c'est très dangereux parce que soki mbula ebeti bato na tuso za na boîte te motambo les ate mboke rodinda mais bato ba signer mbula mais jour Martin Fayulu mbula ebeta te bato so abi ke il dépêche le lendo leki monenza ma confondre bango Félix Tshisekedi dans la malédiction donc Félix Tshisekedi dans la bénédiction mbula ebeti mais après la pluie c'est le beau temps to vivre nini on comprend et jour Martin Fayulu ki batinsu ba lobono ba bengana ki bango na lacrymogène mais il dépêche le jour qui va bêter lacrymogène mais quand on a vu si Kabila place lacrymogène et sili voilà va bêter lacrymogène et sili mais quand on a vu si Kabila niveau bateau ba bimi lokwa ba fourmi lelo lokwa mabele moyen otanga nombre ya bateau ezate pour ba bimi lokwa mabele soki to sali erreur mubulu e bimi lelo awa tokodaye alipa soki to bimi lelo mubulu e bimi tokodaye quand on a lobaki yango abisoki to salelo erreur mubulu ebimi tokodaye voilà bon mabiso po ba baze belé yango na ebisi yoke image ya Martin Fayulu les ali image ya Félix Tshisekedi les ali Martin Fayulu la sala ki 5h ou 6h du temps na nzela te pas comme la triomphale et ba Félix donc ba sala ki combien de temps donc ça veut dire congolais nyoso to ayebi nani papi kamwa si cible la biso ya Martin Fayulu te cible la biso ya Martin Fayulu te Martin Fayulu aza parmi bato to bundela bango na nini na opposition tozo partager même avis na été mais to ça ba comparaison moko stérile te que to komi ko sa neti ke ono moni bat balobi non bato tu ba image eza bat ba et puis na moment moko eza ko toka bat bazo kufa to ko sa ba comparaison ba image te ezo ko to seka bato ba kufi et quand on se manquer le peuple congolais la souffrance la misère la passion moko ezotambola nango est-il que balinga ki bayi ba Félix Tshisekedi bénédiction babotola ye mwana na ye basa usurpation à pouvoir dans sens que oyo to désigner et la kisi que sondage oyo basala ki na mindele bakosa kite donc la kisi que sondage oyo salama keza lukuta te parce que bango bazaleka 2 personnes mais bango kuna ezali babemba bakatumbi na ba parti politique na bango nyonso tu ya ba mallette ata ba 300 yebisanga mutoka Pierre Lumbi azo représenter ni na Congo à part aza criminel yebisanga Lutundula na yebi na Congo ata Pierre Lumbi ata Endundu na yebi tant nazo bakoyeba lelo Félix Tshisekedi nenga za na faut qu'on reconnaître ngo okoki kozala oza star moko ya munene ya mboka oyeka mususu na oyeka mususu na niveau moko boye oyeka mususu na niveau moko boye ya ko na milemo bosoka ye batu ba Hollandais parce que mikolo batu tout ba Hollande politique eza clair batu Hollandais par rapport ya lit donc ça veut dire boya to bombe mabatute baya ba mema batute ba idéologie monetike au moins neto ali amante fa la salle plein neto kama mtu waza na musique na ya musique te eza makambo ya bato bazo souffrir to mutu to senga Félix a retiré signature biso mutu to zala derrière ye biso mutu to yebi pasi nini bango ba mona rapport na biso même soki basala meeting dernièrement meeting wana zala ki pona kono finga Félix et là il pona kono finga maman Martha papa Etienne Tshisekedi même Vital Kamerhe aussi azalaki kuna to yebi yango très bien mais politique yana ba réalité na vraiment pas même abiso na terrain wana te il est presque ko ko sala comparaison ya plainte nina mutumoko d'abord celui de Tali Jean-Pierre Bemba aza opposanté cela veut dire aza opposanté pourquoi ça discours moi Jean-Pierre Bemba sala comme opposant Jean-Pierre Bemba Kabila aboye akenanda kuna bango moko oyoka discours ni Jean-Pierre Bemba critique Kabila soka discours moi Jean-Pierre Bemba critique Kabila rien avec baza ba partenaire balonga moi sina mobali ba
partager même échec nani ayebi yango te balokola vita imana basuka na léopard nani ayebi te tobomema biso na baterrain wana te idps quand tozali faut focaliser plus peuple congolais bo voter numéro 20 bo voter numéro 20 ali Félix Tshisekedi bo voter na ensemble et tout mais bo uti ko sala na retour na yebo la kisi na mokili mobimba soki élection eza crédible mutu moko te opusa na pembe na Félix tomona ke Félix akufi lelo yo ko gagner mais o gagner nini ba France 24 na ba TV5 Félix azana mbongo corrompre kuna te Félix atekisa ba carré minier te Félix ayiba mbongo Congo te Félix rapport les Panama Papers te yes azambo futa batwana wapi azana na peuple derrière ye discours na ye ya élection azana polo te azana loso te azana parole oh la Bible nous dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu azana parole oyo soka lobi peuple a dit que oui bato babundela biso trop batraisa te moto aboya na place ya premier ministre somona botaxa ye bamakambo nyonso tu ke Félix ndenge azawa aliaka mbongo Kabila ozo imagine moto oyo mubake azofinga papa Tshisekedi mubake akomofinga papa Tshisekedi alobi ke Kabila asala na ye bakosela Kabila makambo donc makambo Tshisekedi abana oloba ke Kabila bomi mboka mubake akontredire alobi non bakosela ke makambo mais lelo azoba ke élection eza mabe yo mubake batutu bamoni epa Kabila ozoluka poste ki premier ministre abwaki yo lelo sokomi koloba ba fiche de paie quel paradoxe quelle sorte de pays peuple congolais bolanda bavantire teloka bamubake baza rebele bashekina katalai bajako sala sayala bato nyonso to baeshue na bavi wana ekoma neti problème ya Félix aza pour rien. Donc c'est ça. Voilà, émission Sili Bogis Bompema, merci Nadengi Mayar Montana depuis Suède. Nalingi, avec votre permission, naïbi qui est dans le studio, l'objet que c'est surprise des alliés, mais est-ce que, avec la permission, ya Yomoko, Tindika et Sengi yo, toko zwa exclusivité te, na émission oyo moi kapela, moi avant vous, nanze moi Félix, ce que vous savez là. Naza la voix te bato yo kango kaka na la voix te za kimia za la kimia. OK, merci Bogis Bompema. Kimia yeba ke na kopesa yo mutu aliboso za ndeko nanga za la si na pesa yo il faut la confiance on a la confiance parce que ça la musala na wa bien. Merci beaucoup Bogis et puis à la prochaine. OK, merci beaucoup.